Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Ya liboso la fête publique nyonso na bafete na biso mbote na bino nyonso naoki bondimi mbote te mbote na bino nyonso. Alors journée à l'élo le 5 mars. Le 5 mars pour la biso na RDC na Fédération Congolaise ya ni na ouverture elingi koloba te topesi mbela po masano ya kati ebanda. Topesi mbela autorisation na autorisation wana elingi koloba te baliga nyonso ya Kongo mobimba babanda masano. Calendrier tokopesa yango bokolanda yango de sorte que championnat ya baprovince esalema pe championnat national boyebi na 2021 tobandaka championnat ya baprovince. Malheureusement covid eyaka kobloke biso mpona kotosa population mpona koprotege mpe baathlete na biso totosaki leta nde tosuspendaki tozaki championnat te. Me boyeba te na calendrier oyo à travers administration ya fédération nakosigne circulaire moko tolo na office ya secrétaire général asigné nde totindeli bino calendrier ya bato nyonso kobanda mars oyo 10 décembre. Donc chaque ligue bakozala na programme officiel, calendrier officiel na yango. Boyebi te na Congo tokomi na besti ya 4 championnat ekozala na style congolais pe na style classique. Donc na championnat mpe ya Congo tokozala na oyo ya kobima champion du Congo na style congolais oyo akosala bokoko na biso de sorte que style congolais nafinga na makomission oyo tozokodifie yango demarche ekende mosika barekonaître yango na mokili tokobandaka exporte yango na bapays mosusu ya Afrique mpe na mokili. Donc eloko wana bozwa yango très au sérieux ekozonga zosima te. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka.